Chabani record Gabi Chabani. Na paquet Tigo Bonana, petit zandé na téléphone. Pour activer paquet na ya Tigo Bonana, bêta, étoile, 20, 20, étoile, 50, 45, 10, ok, P.O.Z.O.A, 10 minutes pour nous benga ba réseau nyonso, 10 mégabytes pour nous se connecter na internet, pour qu'on se pelana ba master. Oui à paquet, 45 unités à Pamba, pour na mokolo mobimba. Wake up na Tigo, ba vrai paquet ya Punana. Souriez, vous avez Tigo. Branchez, roulez. C'est l'avenir, la voiture électrique, sans émission de gaz. Rechargeable, surtout économique. Avec 10 000 francs congolais seulement, roulez pendant un mois. La voiture électrique, soyons écolo et économes. Congo Electric Motors, les futurs est entre vos mains. Chers téléspectateurs de Congo Web Télévision, encore une fois bonjour, soyez les bienvenus dans votre émission qui passe tous les dimanches à partir de 13h. Et voilà, cette émission d'actualité musicale aujourd'hui commence par féliciter les Léopards qui nous ont fait une très grande surprise en marquant 4 buts. Et voilà, aujourd'hui 4 buts contre 2, ce qui veut dire contre la République de Congo d'en face, parce que nous sommes les deux capitales les plus proches, je peux dire même du monde. Et voilà, chers téléspectateurs, merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout à Kinshasa. Il faut nous dire qu'à Kinshasa hier, c'était une fête générale. Même le gouverneur de la ville de Kinshasa a fêté ensemble avec les siens, et c'est en exclusivité dans cette émission, dans HD Elengi, vous allez le découvrir. Nous étions là. Et nous remercions le PDG Gabi Chabani Record qui était là aussi. Et nous profitons pour remercier Maman Francine qui a fêté ensemble avec toute la famille, avec les enfants, avec toutes ces personnes qui sont venues. Parce que moi j'étais là, j'étais toutes les façons par-ci par-là. Je me suis déplacé de gauche à droite. Donc j'étais partout à Kinshasa pour voir comment l'ambiance se passait. Chers téléspectateurs, encore une fois bonjour. Aujourd'hui, très content de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Nous allons passer encore 1h20 ensemble avec vous et vous allez découvrir que nos invités d'aujourd'hui seront toujours là pour parler et d'aller de pair avec cette très belle chose qu'on a eue depuis plus de 10 ans d'ailleurs qu'on n'a pas eu, c'est de marquer déjà 4 buts dans ce CAN depuis qui a commencé, n'a pas eu d'ailleurs une équipe qui a fait 4 buts et la République démocratique du Congo a fait une exception. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous commençons par une nouvelle, bien sûr, que ce mois de février est animé par la fête de Saint-Valentin. Le 14 février, il y a plusieurs artistes qui vont se produire, notamment Ferrigola, qui va se produire à Lubumbashi à l'hôtel Caravia, le 14 et le 15. Le 14, ça sera dans la grande salle, et le 15, ça sera tout autour de la piscine. Il faut retenir que s'il faut parler aussi de Ferrigola, il revient des États-Unis pendant que je vous parle. Il était en France, il est parti aux États-Unis, retourné en France et il arrive à Kinshasa ce soir. Bon retour à Ferrigola, Jésus de Nuance, Motoyambo, Nika Boronina. Il faut le dire encore une fois de plus que le 14 et le 15, il sera à l'hôtel Caravia. Le 8 mars, il sera en Afrique du Sud et on attend un programme qui sera fixé où lui, Ferrigola va chanter contre Redi Amissi. Et le mois de mars, ça sera le mois où il va célébrer son anniversaire.
déjà, on le dit, bon anniversaire d'avance à Ferregola parce que ça sera une très belle soirée VIP avec Ferregola Jésus de Nyons. L'artiste que vous connaissez bien, Fabregas encore, vous le savez bien, Yamado, c'est une danse qui s'est fait parler d'elle-même. Et voilà l'artiste présentement, il est en France où il est en train de séjourner, il a fait un playback. Il va revenir à Kinshasa le 4 février déjà, donc ça sera entre mardi et mercredi. Donc le 4 février, l'artiste Fabregas sera à Kinshasa, il sera l'invité de cette émission HD Elengi du dimanche prochain. Et voilà, bon retour à cet artiste. Il va venir d'ailleurs pour sortir son album qui sera officiellement sorti le 20 février à Romeo Golf où il va se produire avec Kofi Olomide, le Quadracoraman. Ça sera justement à Gombe. Vous le savez bien que nous avons perdu un grand homme de la musique congolaise. Lui, il s'appelle King Kester Emenea, le roi Kester, qui nous a quittés depuis l'année passée. On le précise bien qu'il est parti depuis le 13 février de l'an passé. Et une année de King Kester Emenea sera célébrée. Nous allons en parler tout au long de cette émission avec son frère et l'un de ses proches. Vous allez le remarquer toujours tout au long de cette émission. Nous rappelons d'ailleurs que hier, c'était terrible à Mugila avec le groupe Zaiko Langa Langa. Et nous confirmons que le gouverneur de la ville de Kinshasa était là sur place avec le PDG Gabi Chabani Record. Tous nous étions là. Nous avons formé une très grande équipe. Et en image, en exclusivité, ça sera dans cette émission. Mais quand même, retenez que le groupe Zaiko Langa Langa se produit encore une fois aujourd'hui. Ça sera à l'extrême ma campagne. Werason Diama, le roi de la forêt, le président du groupe Wenge Musica Maison Mère, a sorti son album Flèche Ingeta en 3 volumes, 1, 2 et 3. Vous allez retenir qu'il a immortalisé plusieurs personnes, dont Jal Kikita Jal Center, dans une très belle chanson intitulée Saint-Valentin, et une très belle chanson encore une fois, où il a immortalisé Kaïle Inga, le coopérative d'Afrique. Vous aurez l'opportunité de suivre ces chansons. Mais quand même, aujourd'hui, nous vous informons que ces jours-ci, Werason n'a pas de production aujourd'hui. Mais les jours à venir, nous allons vous donner quand même les détails et les jours où il va se produire. Voilà la raison pour laquelle nous allons vous faire plaisir à l'occasion de cette fête avec cette chanson de Werason Diama, le roi de la forêt, que nous dédions à cette personne que nous aimons beaucoup, lui qui est au-dessus de la pyramide. Encore et toujours, Choisi Matata, l'ange céleste de retour à Kinshasa après quelques mois en direct de l'Europe. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Bloc Cadena, pour vous faire énormément plaisir, vous qui nous suivez de partout, Kinshasa, Brazzaville et ailleurs, et vous annoncez que lui qu'on appelle Werason Diama, le roi de la forêt, le président du groupe Wenge Musica Maison Mère. D'ailleurs, il a sorti cet album, Flèche Ingeta, où il a immortalisé Kaïle Inga, le coopérative d'Afrique, par une très belle chanson, et je le dis et je le redirai toujours parce que nous sommes dans le système de jour J-1. Jour J-, ouais, c'est jour J-. Jour J- quelque chose, parce que cet homme avec un grand cœur, je le dis et je le redis encore une fois, j'ai parcouru dans tous mes rêves, j'ai vu une personne avec tous les très bels objectifs pour réaliser beaucoup de choses dans la vie des jeunes Congolais, Kinois en particulier. Lui, c'est Kaïle Inga. Merci beaucoup. Ici, il est immortalisé dans cet album Fleshingeta. Immortalisé aussi dans cet album Fleshingeta. Lui, c'est Jal Kikita Jal Center. D'ailleurs, vous allez écouter sa chanson le 14 février parce que sa chanson s'intitule Saint-Valentin. Jal Kikita Jal Center. Voilà le prochain rendez-vous de Werason de production. Vous le saurez dans cette émission. Votre artiste Adolphe Dominguez Tatamon Beach, il est revenu à Kinshasa après un bref séjour depuis le mois de décembre à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut le dire maintenant que Adolphe Dominguez se produit tous les dimanches chez Kali Monduka dans la commune de Kinshasa. C'est non loin du rond-point où il est ri. Chaque dimanche, il est là. Vous aurez l'opportunité de suivre des très belles chansons. C'est vrai qu'il vient de sortir une chanson pour immortaliser et penser à tous les Wenge où il a chanté, Jibin Piana, Werason, Alain Makaba et les autres. Et voilà, c'est dans nos prochaines émissions que vous aurez le temps de suivre la chanson.
Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de fêter le 14 février, la fête de la Saint-Valentin, d'où aujourd'hui je profite aussi pour vous annoncer que c'est le Scram, encore une fois de plus, sera à Kindu le 14 février. Je vous annonce ici que la 3e édition du festival Toseka, ça sera au Théâtre de Verdure avec Ados Ndombasi, vous le savez bien. Et ça sera bientôt la conférence de presse le 24 février. Pour toutes ces personnes qui aimeraient bien retirer leur badge, vous qui êtes de la presse, faites un tour, encore une fois de plus, au Théâtre de Verdure pour retirer vos badges. Chers téléspectateurs, votre artiste qui fait la fierté de la musique hip-hop ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et voilà, lui c'est Lexus Légal qui venait encore une fois des plus d'être parmi les gens qui ont raflé le trophée Ndoulé Award, c'était à Matadi. Nous le disons, nous le redisons encore une fois des plus, il fait la fierté de la musique hip-hop ici à Kinshasa et de la République démocratique du Congo. Cet artiste s'est produit en Éthiopie. C'était bien sûr plus précisément à Addis Abeba, c'était le 18 janvier. Et voilà, si tout va bien, il sera à Goma pour continuer la séquence des clips parce que son album doit sortir incessamment. Et voilà, il a fait un featuring avec Chicken Jafakoli qui va se rendre à Goma pour le festival Amani. Je pense que Lexus Légal sera aussi à Goma dans le cadre de faire juste une image, un clip avec Chicken Jafakoli qui a fait un single avec, plutôt un featuring avec lui, c'était quand il était en Europe. Chers téléspectateurs, je vous propose de suivre d'ailleurs cette image en exclusivité. La vie est subtropique où se trouvent nos racines. L'Afrique, victime de sa richesse et non de sa misère. Reflet positif d'ici, nous devons l'être, affranchi tout complexe. Africain fier de l'être, fils de père, loin de l'asile africaine mère. Espoir aussi pour ceux qui ne peuvent pas traverser la mer. Clairvoyant, entreprenant, jeune, africain demeure, tu restes l'espoir sur lequel repose ta mère. Afrique. Chers téléspectateurs, encore une fois de plus, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous aurons un invité tout à fait spécial avec lui. C'est vrai qu'avec la victoire des Léopards, là où ils sont en Guinée, et lui, il a eu quand même, on peut dire que c'est un prophète qui a parlé de cette victoire il y a de cela plus de 3 ans dans la CAN. Et voilà, chers téléspectateurs, on va le suivre tout à l'heure dans cette émission, mais j'ai quand même il est maintenant en Europe. Il faut le dire, et nous le précisons, que l'album acteur principal va sortir incessamment, produit par la maison Sec Productions de l'honorable Serge Kayembe. Encore une fois de plus, vous avez déjà vu le son et la chanson qu'il a déjà mis sur vos chaînes de télévision. Et voilà, cet artiste JDT Moulopoué, le roi marquis, sera à Kinshasa bientôt pour réunir encore la presse dans le cadre toujours de vous informer sur ce qui concerne son album. Chers téléspectateurs, le groupe Zaiko Langa Langa va se produire aujourd'hui. Ça sera à l'extrême de ma campagne. Je précise encore une fois de plus que hier à mon Gila, c'était un plein craqué. Le gouverneur de la ville de Kinshasa était là pour célébrer la victoire des Léopards. Vous allez le voir tout à l'heure en image, en exclusivité. Et toujours aujourd'hui, vous allez voir quand même chez le président Gabi
Chabani Record, comment la victoire des Léopards a été célébrée en famille. Quand même, je vais vous donner un message qui est très important. Je l'ai dit tout au long de cette émission que nous avons perdu un des grands de la musique congolaise qu'on appelait King Kester Emenea, le roi Kester. Et voilà, il y a un communiqué de presse qui annonce d'ailleurs communiqué de presse portant commémoration de l'an 1 du décès de leur fils, frère, oncle, père et ami Mobiala Jean-Baptiste Emenea. Mesdames, messieurs, frères et amis, l'an 2014, le 13e jour du mois de février à Paris, il a plu au Seigneur de rappeler auprès de lui Mobiala Jean-Baptiste Emenea dans les circonstances qui sont inutiles de restituer. La famille Mobiala a le plaisir d'annoncer qu'il a organisé une messe d'action de grâce, ce après la cérémonie de la pose de pierre tombale le vendredi 13 avril 2015 à 15h à la paroisse Notre-Dame de Lingwala à Kinshasa. Elle remercie aussi les autorités, tous ceux et toutes celles qui l'ont assisté et soutenu tout au long de cette durée épreuve. Elle tient à préciser que la cérémonie de la pose de pierre tombale se fera dans toute quiétude et stricte intimité familiale et en présence de tous les enfants Mobiala, et ce, dans l'esprit du respect du défunt père, frère, fils, oncle et parents. Pour ce qui est du mausolée en mémoire de l'illustre défunt, tout le monde sera informé à temps. Après la célébration érastique, un rafraîchissement sera offert dans l'espace situé dans l'enceinte même de l'église Notre-Dame de Lingwala. Sek Maman Marie Kibeya Sangiki Sakingi P.O. Mobiala Morgan. Donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est vrai que vous allez découvrir avec nous ensemble que nous avons le frère Mobiala qui est sur ce plateau, accompagné de celui qu'on appelle l'apôtre, il faut dire le disciple même de King Kester Emenea en idéologie, en beaucoup de choses. Lui, c'est des affaires qui est revenu de l'Europe spécialement, rien que pour ça, à qui je dis d'ailleurs bonjour, bon après-midi. Bonjour. Merci beaucoup, grand frère, et c'est mon ayo. C'est vrai que déjà bientôt, le 13 février, l'année passée, de Tobungisaki Oyo Ndeko nayo, King Kester Emenea. Siko Sangweza Awa, messe d'action de grâce et au Salema et puis Mambébélé Olanda. Tokoyo Kango, Siko na Monoko nayo Moko, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. Mon qui est communiqué oui. Effectivement, messe et Salima le 13 février à 15h. Puisque cette date-là, c'est un vendredi. On a vendredi, ils sont tous les catholiques, et ils ont messe à Bawa. Et ça, on a gratuitement de 18h à 17h à l'heure. Mais le cours il y a un cachet spécial la messe d'action de grâce à l'honneur et à Ndekonabiso. Tout ce qui est messe, c'est pour permettre aux gens, puisque c'est un jour ouvrable. Oui. C'est pour permettre aux gens qui travaillent pas avoir temps pour assister à la messe. La messe, comme le communiqué le dit, la messe sera organisée, nous avons organisé messe des alliés maman ou à Botibiso. Donc maman, il y a King Kester Emenea, où il y a zappé maman nayo, il y a des mutu à salut honneur na mwana naye aux artistes à munene à mboka ou à Tigabiso depuis l'année passée. Je pense que batutu baebi les un artiste ou à Tigabiso à Tikape histoire na mboka na biso oyo et belé baebi King Kester Emenea. D'ailleurs, je pense que quand on parle de cet artiste, moi personnellement j'ai des larmes aux yeux parce que c'était un grand. Et voilà, donc Maman Nae a décidé d'organiser Meswana. Organiser manifestation, cérémonie. Maman, dans la vie, Maman Bazarakasoka Boti, Yakoli,
moi na lera okoma mukolo soki maman akufi moi na lera mais na cas présent nzambe alingaki esalama ndenge wana te inversaki puisque volonté ya biso bato eza ya nzambe te inversaki situation mwana akufi sikoyo mama akundi mwana alors mpona yango compte tenu ya poids d'âge na ye aza na bana na ye aza na bakoko na ye aza na bakokololo na ye oyo baza na nsima na ye bapesi ye poids wana 1 pour apposer pierre tombale 2 pour organiser messe d'action de grâce. Alors je voulais dire par là que la journée wana il y a les 13 moto nyonso alingi akompati na pasi wana na événement wana azala nde na nsima ya mama puisque même ngai mwana ye nazaka na nsima ya mama ezali te qui n'est pas permis aux gens d'organiser une manifestation parallèle na oyo mama akompazela wana bongo nde to oyoka bamisien ebele awa oyo balekaki na orchestre Victoria baoloba o baza na mposa baimmortaliser King Kester au travers bamesse baconcert babiloko mwa ndenge wana kaka le même jour sikoyo mpona baartiste musicien wana olobi nini? Bon, à cette question-là Desaf pas quoi répondre, hein, parce que Desaf affaires. Justement, la question, on a plus de représenter juste la famille. La famille. Oui. Comme il y a des artistes, des musiciens, je pense des affaires sont bien placées pour nous répondre. Merci beaucoup, grand frère. Des affaires. Bon retour au pays. Nana mingi kutu suya kubakisate. Pourtant, il y a eu ce lobby. Nazana katia palais. Autrement dit. Kidila Ngonda Shabani Record ici kozula nanga na banzo yebi ndenge to sololaki pour après makabo tout pour salama ba réunion ezali liloba ya Shabani et api makasi na kambo omoni wili mwana voisin soki akufi pa na yo mwana voisin ayako saka de pa na yo akufi pa na yo e bimbeza yo te oya place baboti na ye vous expliquer que tala mona yego sakana mais na comprendre te mona sali crise mona kufi mais ba jouer na yego sakana ngoyo makamu mona yo sakana ngoyo kutu ler mona ndoko sakana tala bande kutuko ko sakana boye bande ko loba boye et famille et vous ont mawa les passion les yeux bembe na bango mais et qu'on aurait quand même yo na ndenge oyo pour salisi bango mona akufaki pa da yo ko sakana et que au détailler bango nyoso mbalelekaki ba artiste ba lelaki mingi ba se retrouvaki te yango monike mbaloyo en tout cas ils ont la invitation il y a autorité ezali ils ont la invitation il y a ba leader il y a orchestre ezali na ba musicien nyoso oyo bayebi ki bakoko baye pona ko honorer quand même les cambo emeneya biso tout se retrouver tout d'abord na messe alors ça sert à rien il y a qu'organiser eloko moko oyo ezana moto ya makonote baliaka na moto ya moweite Bobato ba okanisa basala ba concert le même jour. En tout cas, naloba ke awa via Emenea. Lemsumu ki le comprendre raté. Via Emenea ezali escalier. Emenea banda vina yena H noir, premier escalier, ayena deuxième escalier na Kasapar, troisième escalier na Viva la Musica, quatrième escalier Victor et Salami, cinquième escalier Victor et Panzani et Salami Mususu. Sixième escalier, Victor Aboussou et Kepotetikali. Septième escalier, huitième escalier. Ils ont un bateau oyo, banda na emene ya banda premier escalier, bazali. Bamina est proche, bazali. Alors chaque escalier emene ya zana famille. Mutu tout a sala quelque chose, mutu tout peut akolinga ko organiser quelque chose pour emene ya, en tout cas za libre. Mais seule chose auto osenga na bango, emene ya azana famille. Denga na lobaki mona voisin kufe pa na yo, oyene bimbe na famille. Alors l'air yo lingo sala quand même quelque chose. Oya quand même na famille, bokutani, otalisi famille qui tala na organiser boy. Et donc kusu ngana bakisa, emene ya za star. Et yana batu musupu ko sala business, eza autorisé. Mais business nyoso mutu oyo moni ko sala pour un artiste, o t-shirt, o eloko boy, o photo artiste, c'est bon. Ba contacter famille. Ba boye na famille pour bana ne bazali. Bana wana fo balia na ba evra papa na bango. Puis bana tout wana ba oya pe na messe oyo zala le 13 même na bi d'ici là José Mobia Lazali azoya Jolie Mobia Lazoya Zako Mobia Lazana Canada Morgan Mobia Lazana Canada presque famille nyoso
bazo se retrouver awa pour que tout sangana na lingi cette fois-ci tous ala vraiment unis pour honorer loko oyo donc ba artiste nyoso o bazali ba mama Tchala Mwana ba Koffi Olomide ba Jibem Piana ba Félix Oise quoi ngana benga ke Messi ba Dolphe Dominguez Papa Wema je crois na tangaki je sais pas donc bango nyoso oyo lemso na tangete moloke buka kali ba ko me biso nyoso to se retrouver c'est ba tofolo azami placé pour na remettre d'autres invitations ba fali pour pas ba faire gola ba artiste presque nyoso to sangana vraiment to montrer quand même na mokili en tout cas tous unis pour na mes oyo eleka très très bien et bon na mikolo ekoya nde to kanose pour na dépôt ya Pierre Tombal. Merci beaucoup. Pe la ngina bakisa lisusu nakutana kipe na bakokuta na mois difficile na solola kipe na mokonzi ya Sokoda Pole Mukendi tozwa tana ye tokuta na pour que to vanda to solola to yeba comment on peut organiser encore d'autres choses pour na niveau artiste mais mutu nyoso vraiment avant besoin de participer vraiment na likambo oyo pour famille aza quand même na moyenne limité oyo ya koki voilà alors oyo vraiment monique non na niveau mené na moni toko bakisa boye ezali to vandi kaka to sololi aya na ndako kuna na banda to abenga Lubuzu numéro 8 numéro nanga oza nango okopesa pe bango numéro nanga pour que so ngara pesi numéro et vous allez mieux que yo annoncer kuto pesa bango numéro donc tout est ça la manandenge moko ya très très bien na bandal tozala dans ba conseil mususu tozo se retrouver na commerce fidèle Azali Gentil Ngobila Azali Patrick Mouika Azali Misère Azali donc bazali presque tout batoyo bazo se retrouver honorable Serge Kayembe oyo bientôt bazo se retrouver vraiment moi na mbali wa yemba kana sia mai JDT pour sentir vraiment ba produit na cette production de continuer to sigi sa programme oyo ya Imene ya après d'autres programmes. Merci beaucoup, avec plaisir. Grand frère, nous signalons tes spectateurs que c'est le frère biologique de King Kester Emenea. Donc, NACP Lokabo, l'équipe à plateau Lelo. Mais nous retenons quand même que Metz est le 13 février. Mukolo King Kester à Tigabiso. Bobengi Batunion Soto. Nazo répété Galikambo. Et bon, bato ba oyemba banzembo King Kester sans que ba viser bino. Boana kanda na bango. To bo préféré ba ya komona bino famille pour bana King Kester na bino pe famille se retrouver la base là vous allez mieux placer na répondre la place ya vie tika na vie pas répondre zelanga na ligna pesa kama réponse mo ya mke ozomona je me souviens il y avait un artiste ou abeta na King Kester fila basse ayaki awa le quoi na ba c'est quoi na zala kité il a reconnaître que wana zali papa na ye soka mwana kipoto nini grâce na motwana alinga rendre hommage ayaki officiellement tinda akomi na ndako to solo na ye asalaki abetaki concert wana ezalaki commerce c'était pas lucratif atie ba instrument na Saint Michel wana libanda aloué ba instrument na mbongo na ye abeti concert na ye il n'a pas joué au nom de Victor Eleison abetaki na kombo na ye moko ezalaki droit d'entrée ezalaki te bato bamelaki masanga bato babénéficiaire peut-être bato bazala oteka na bango et il a joué bato bazalaki plein de 20h jusqu'à 7h et bon on est au monde neti sampayo abeti concert futi bato bon soki azobeta concert na ndenge na ye sampatake sampayo c'est son droit le plus akoko yembela évoluer la Victor Eleison akoko yemba banzembo ya Victor il n'y a pas de problème mais c'est que nous évitons que un individu a organisé concert na kombo ya nani ya Victor Eleison a percevoir ba droit d'entrée ba nani sans que la famille soit informée sans que ba naye ba bénéficier à taille loko moko vous ne voyez pas que une situation un peu ambiguë. D'accord. Merci beaucoup grand frère. Et puis je vous dis aussi le problème à Mike comme toute la famille va se réunir bana na ye wana tozoloba ezala oya poto ezala bazali awa tokokuta na toute la famille va se réunir tokokuta na tosangana on va résoudre tous les problèmes oyo opposés na niveau soit ya artiste soit à niveau famille soit surtout le qu'on appelle très important surtout ya likambo ya moto ana mpata mwa muke alobe ya kopesa pe na famille boye omona moto mso abimi ote bopesa ngai eloko wana nde tolingi
puisque les instructions on a vu et sont total na poto la majoritaire. Donc il y a un message, on a porté le message na poto. D'accord. Je ne fais qu'exécuter les décisions qu'on va jouer na poto et on a vu il y a mieux placé pour donner des explications. Merci. Merci beaucoup des affaires, merci beaucoup grand frère, merci beaucoup pour le passage Nabino. Donc na CP, je pense que le 13 nous sommes tous à la messe, à moins que des affaires non, la Ligue Baksa, les invitations, comme on a dit, le temps est très court. Les invitations, je pense, au courant de la semaine, nous sommes en train d'imprimer ça. Merci. Merci. Non, les Kamonangana Baksaka, tu es Bagozana Bolingo. Samour, tu as na bisolo comme côté. Yaoga Nangana Bakisa. Maman Chabani, si Kozana Ndaku, maman elle qui ba maman na katia ba maman, maman a pesara quand même peu du cœur pour permettre Gabi Chabani, Abima Saraliba, Sara Kitoko. Ma Francine. Ah, il ne fallait pas aussi les salangana avec appétit. Donc, Natie Boye, Gabi, Nazo, c'est la coup de fil, Ndegeto Sola qui, pour la réunion, ya makamunyo so awa, Barti, c'est l'élo mingi sobi babimi, basali vi, et dali li boulou na bango, c'est Chabani Record. Merci. Merci beaucoup des affaires. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous ai dit que la fête est tout à fait totale. Donc, c'est en direct, nous sommes en direct de la télévision compris des affaires. Yé azala ne bandeliti Chabani Record et Salemi, employé liboso papi mande kezara calme. Ce sont les aléas du direct. Donc, nous sommes en train de signaler que le gouverneur de la ville, ensemble avec Batoué Belé, il y a Kinshasa, Basepelagi na Mugila Gila, pour Bisoto Beti 4-2. Donc, l'élo na ebisibino somo. Na ingi beau vivre en image, et puis to rozonge la sousou, pour bon ambiance, et pas président Gabi Chabani Record. Nengezari Maman Francine, Bana, Bisoto to alaki wana bumwande mamwe, les ganaki, donc c'était terrible. Et je dédie encore une fois cette émission à celui qu'on appelle l'homme qui est au-dessus de la pyramide. Mobali Amahakaru, la gabonaise, choisit Matata, ange céleste, de retour à Kinshasa. On n'a plus rien à dire. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bacheli Balé. Si on a reçu voilà, il s'est fait pour Waka. Sogin Zambi, Asale Loko, Azarama Zua. Sogi bo sepelite, et ça les mois passent. Bo sepeli pour la victoire à Léopard.
oyebisaka bilembo na ye epa calme ezali epa kimia ezali tolimi kimia. Je suis Kinshasa. Je suis Kinshasa. Ezali kama parti politique te, ezali kama société civile te, ezali kama bakinois. Lelo pour la victoire à Léopard, nayebi te so manœuvre eza kuna bandeko bagina batike na rembourse. Lelo porte fele masango fele. Mama mugila lera ngo oze kwa masanga yangu bayi bandeko na ko bayawa bamela masanga nezanga oya ofuta masanga boni place nazali boya na facture baona futa ticket remboursement immédiat oya ofuta masanga remboursement immédiat yamala osema bino oyo bama opération moko na olance yango na lancele yo un officiel robango lundi kinwa nyonso oyo alingi Léopard oza na $10 opesi $1 opesi liboki ya bana Kinshasa to garde nayebi ke osala bango mingi te menga obakisaka kongo na bango prix ya bana Kinshasa il faut ezala lelo bomoni babeni ekitisa ndenge nini. Alors c'est bien de fêter mais c'est mieux de soutenir les athlètes. Voilà linga bapeti na biso na tokopesaka ngo mwa lisungi bonimi yango omoni balaro bwaki nango lelo bopeye boki te awa mpe ezali centre ya cotisation $5, $2, $1 olingo opeye boki tiango mpona baléopard. Change motema na tambola poto Chers téléspectateurs de Congo Web Télévision, vous avez senti l'ambiance à Kinshasa de la victoire des Léopards. Je vous ai dit encore une fois de plus que lobby ezali mystique. Le 24 novembre, kutu blague était.
babi gouverneur de la ville à Pessi, masanga pona bana kin bamela. Na kasavu beaucoup nous n'en parlons pas. Il y a une mystique au Saranate quand tu promettais bango 4 bi barozwango bakanisa ki à 0 mais tout tigele bango 2 bandele po babandaka ba mbure masolo malgré ibele ba décourager mais va comprendre que victoire est de côté na biso tina finale. Chers téléspectateurs, je vous annonce quand même que une conférence de presse sera le 24 au théâtre de Verdure avec Ados Ndombasi. Bwebi Festival Toseka, oui, déstressé à biso, pour que Sekao y contribue à la santé. Ados Ndombasi organise une conférence de presse, ça sera le 24 au même ligne. S'il vous plaît, faisons un tour là-bas avec un grand plaisir. Toyoka, Toyambape Bapaya, Obao Talibana Poba Seksabiso. Mais comme on est toujours dans cette fièvre de la canne, chers téléspectateurs, il y a un artiste qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo en interprétant une chanson ensemble avec beaucoup de stars de la musique africaine. J'aimerais quand même que vous puissiez suivre cette chanson et sur ce plateau, vous découvrir Prophétie de l'année de la République avec un artiste qui a créé une idéologie qui existe jusqu'à aujourd'hui. Sans faute, nous nous retrouvons tout à l'heure. Je pense que cette chanson a fait énormément plaisir à toutes ces personnes qui nous suivent. Je vous ai dit que Bisson Akano et Otogina ont une finale. Image dans un bon mango. Merci beaucoup PDG Gabi Chabani Record. Na stand na biso ba vrai na village à Cannes a on invest tovanda na Willy Moucheni. Tovanina Serge Kaimbe honorable. Tovanina honorable Jean-Jacques Moutoale. Tovanina Papi Kaki. Invest Ningani village à ba vrai. Donc tu bien un village à ba vrai pour village à Cannes et invest comme un qui village à ba vrai. Ba vrai ba indi c'est danger. On était là très nombreux. Gelor Bitankuma, le trésorier de vrai pas à Iwana. Willy Moucheni a payé bateau autorisation ba méléfomo on a facturé $1,500. Ngana bi omo moni mambuke luka. Honorable Serge Kaimbe a payé bateau mais là-bas. Oya loba kiwana. Bon melango 15 kaze ba melango facturé pas ngana bi mais non. Tande stand ba vrai ngindi si bateau. Non, merci beaucoup d'être passé. Avant de m'inviter, je remercier à l'occasion de Kupoyo. Et ça, vous avez vu quand même à Victoire à Lobby, boutique création, na Kitambo magasin. Et ça, les lots, et ça, les marathés. Donc, des abouilles, réduction, danger, na bilamba tout, na veste, réduction, na chemise, réduction. So, mi kan Kitambo magasin, tout ni création, et ben, partout. Et ça, en rouge, comme boutique création. Otonika wapi Jules Moucheche. Bon la kisoye au kocho payé na yo. Baroba baser souka na réduction coûte. Soldat au saranate. Pokaka tout gagné. Merci encore une fois de plus à l'avocat de Barabas. Lui c'est Maître Christian Ankara. Maître Hubert, merci à toi. Merci encore une fois de plus à Maître Bienvenu Faso. Je vous dis merci. Mais n'oubliez pas qu'au sommet de la pyramide, nous avons un homme. Mobali Amaakaru. Choisis ma tata, ange céleste. La divinité toujours en toi, nous continuons notre chemin. Sur ce plateau, avec plaisir. Nebsabino, moi, mon balo, c'est payé qui bateau. So, continue pas, c'est payé ça bateau. Les lots, pour ça, la test, un orchestre. So, ça, qui était mon boulot. Bill Clinton, Sengo, Wadi Bende, Piné à train. Bon après-midi. Merci beaucoup. Willy Kaimbe. Tomoni siko awa nzembo betaki awa oyebi ça d'actualité on dirait Victor na biso à lobby ezo confirmer kama mboyembaki wana esala ba congolais plaisir osakana te lobby obeta moi tour na nzela après Victor te na betaki tour mais na ina kara muke na ina kara bilnat bon ya muke na otalela na ebisi yoti na ba triomphal wana mezaki somo donc yaki vraiment terrible donc on sentir que Dieu aime le Congo, Dieu nous assiste, donc Mbogo et Zamboga, Mbogo et Bilaka. Danger. Bill Clinton. Ouais. Aujourd'hui, une référence. Aujourd'hui, après Maison Mère, Moutounio Soutou, Omolukavan, Côte Orchestre, Test des Arts, Kosala Kibil. Quand tu vois ça, ça te fait quoi?
Non, ça me fait énormément plaisir parce que aux hommes pour balandayo, pour la modèle ya batu, faut la parfait. Donc pour moi toi longola pena que non, ba bota ndenge mususu mais comme luka imiter face na yo, a imiter caractère na yo bizaleli na yo. Pe eloko yo sala na vie, donc faut vraiment modèle. Donc eloko ane ça nga énormément plaisir. Donc eloko moko c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde au sentir na orchestre tout. Faut mutu aza na image ya Bill Clinton, même ba ozala mi balete mais même moko foazala. Momoni même na nzembo akano wana ba biloko nanga na sala ba Rio to bondo kala to bondo yango nde mutu koma na Afrique mobimba mutu abwaka kaka eloko Rio to bondo ere to donc yango nde mutu ikanga donc eza pena moi grâce moko nzamba sala na monde nanga ya musique Bill Clinton explique nga nanu okota na musique ndeni po nga na yoka mambo ebele ote bila ko bela ba jeune mo azaka chef ya ba chargeur na ba kasavubu bila ga voyou bilu boy na boy yebsanga nanu outa wapi obana ndengeni. Non, Bill Clinton aza d'abord na étudiant. Ah bon? Oui, na étudiant. Mais ça do bato ba ngote ba master na ngai o bato ba yebi na ba joli malanda ba mi d'enfance. Bango baza ba master auto kuta na bango na école. Ba série na otanga na collège Notre-Dame Bosembo. Bato ba yebi ba série na biso to na bemo comme ne bit 4 bikombela. Donc ezaka ke tango mususu tango so bo kaboni na mwasi o linga bola munete o linga te ke ye place ake aza malamu fo bandu beta lisone ya mabe wana zolo bana bisiko uta kasi wana siko ezaki tango na longwaki na maison mère isengaki maison mère bako moloba makambo moko boye keno Bill Clinton wana kutu tozwaka ezaka shege tozwaka ye na mayanzi na makolo d'ailleurs Bill wana utaka mboka ezaka lukuta ah bon ozoka tenga na tanga na ba collège Notre-Dame Bosembo bo bachiluba wana loba ngondeni bachiluba na biso na kolana mwaka nkolongo ona kundaka oyo matanga nezaka na terre bondo bon tolelaka na terre bondo ana za koko nanga banzemu nyonso na yembaka okaka na baka e mwaka nkolongo koko wana yende na fanda pena panayi do botami na Kishasa okoli na Kishasa mechiluba pena oyemba onde ozoyemba chiluba sikoyo na fandi na epa koko nanga ya mwasi donc mwambui o mwambui ka lekelaka bana bajibota mwambui ka non nakufashe wala baka midimu ya kumfundu ya bangani ya batuvi twenu mais wana insulte mambo oui abandolo bana biso biso ya bana ko bongisa na sima ya ba ki soka sali musala kombi lupangu biso tozokende kobebisa yanga ndo bisa biso midimu ya kumfundu ya bangani biloko ya salite na sima kuna eza ya banani si ya bino nga nazobongisela bino donc mwaka nkolongo donc wana za na koko oyo salinga na monde ya animation bakri na bande ko bwaka baba mwenu balundaka bena kwenda nabo bakandisha chula kumatamba chela manyi mujitanu meme kufwa kudisa mbombo kunjika bo jalumingu mema kubashani chena tu bana boso kututanda amai yabile wende udanse achana ya bungande shika bajabi bota bimasha bizubwe wana wera gangi Obike yo pena ko bossa na wera te na ko bossa on change l'histoire le moni histoire va changer pena so mwana muke poza pena petit ouais na zaki petit et système net ya bale zaki Bill Clinton na kola na mais au moni so okena ba Barça ou bien okena Real de Madrid faut ba zonga sa âge na yo kuna bazonga sa âge bazonga sa âge ko sa uzama na 15 ans sur 16 ans ezaka ba histoire que po ba ke mutu wana abandi na âge à 16 ans mais naki de ambiaka oyo kate na zaki na maison mère te mais nazaki déjà na comment on appelle ça nazaki déjà na humanité na comment on appelle ça na collège Notre-Dame Bosembo avant na kota maison mère na sina betaka pa vie na nga Jolino Kezoa vina biso master yo o master bundaka te master kimikomba ce que c'est stratégique bilaye parce que na koko animation ngana ngengi batutu bayebi mais Bill bato balobi yo soko bani ko bwaka wa na nzembo mo bwaka ta 10 15 cri omoni ke bato ba okanga so ba crinote
ezo créer embrouillement na trouble na mito ya bato bazoye bate mais cri oyo tokanga oyo wana mosusu omoi teke yo moko ezo sala pe mabere moko ezo créer des avantages pour na bato bakanga bakri na yo. Non, eza des avantages te nasalaka yango parce que ntango na bandaki animation ba comprendre eloko moko boye na baka nga naza grossiste na baka ke nga nasalaka bango bayibaka nga na sombaka cri ya motu te. Je n'achète pas l'animation. Je crée l'animation. Donc, on a créé un kaboul l'animation. Donc, moi, je suis grossiste pour la salle d'animation. Donc, tant qu'on a ça comme introduction, on a la salle d'animation est belle. Mais rien n'empêche que ça attend si on a crime ou bien mi balé, les bateaux va s'épeler dans ma casse. Donc, dans chaque générique tout ça va créer belle. Mais ça a toujours un crime ou deux phares. Mais Bill, au regrettera payer c'est Léo. Oui, c'est Léo Scram, mais ça frangin, tu travailles pendant longtemps. Ça le rôle là, bango na benga bon ba guerrier. Ba guerrier ou tu sali na bango histoire parce que au moni faille o ezala makasi na maison mère. Tango ba kabwana ka jibaki na 26 musiciens, ou ratika lié moko. Donc baza quand même ba guerrier. Ba monter na tata na biso. Mais poids ezaka muke. Poids ezaka muke quand même. Ozomona ke bato ba ke 26 na 3 personnes. Ozomona te ke ba Cléo tango ba yaki ba JDT, ba Ferré, ba nani donc na mona ba guerrier. Baza bato yo en tout cas na regrettera Cléo parce que boule na biso ndenge zalaka fa ito koma ba artiste moko mondial o ke zala pena mais esuka na nzela esuka ni poyo leki fier trop après charaete toyoka naka pena te c'est le atikala na maison mère yo boule ezaki bokene marqué na conseiller ka yena efsaka ke c'est le moni place oyo eza yote bon eza yote place oyo eza place moko ezaki désigné na motu netina. Il y a place à Bill Clinton dans la maison mère. Il y a d'oublier alors. Bon, au moins le temps dans le barango et puis ça va passer. Et quand ça va conflit et comme à quoi finga bat na télévision, quoi que le bamakambo belé belé, on a linga ko le bangote. Mais la vérité. Place où on a la maison mère. Et ça rappelle place à Bill Clinton. Parce que tango les rois de la forêt à Zouakanga, à linga ko tuna zonga soupa na bisote. Oh, oui. Azula nga na ma campagne na moni chambre de la forêt yango o elandi ya ba exaucé. Bon, après o elandi ezaka chambre nanga na ba jojo idari. Ah bon? Na bande ko vanda bina na ndako wa vie. Donc vie bande ko mona nga image ya orchestre na ye. Mais au mona ngote ti lelo esenga animateur soko ye soko sali pena biloko Bill wana bina nde o bouger vie. Mais si on sali na animation na yo rien mais si on pesi pena au biloko kalo. Bon. Donc kalo. Kaloji. Ya benga kaloji. Donc au mona bina ke eza place ya Bill Clinton. Mais ndenge oza pe ozana matoi, ozana miso la na TV. Olandi quand même générique, ba générique ebimi ya Fleshingeta. Oui si. Au sentir ki yo na kati. Eza kinga eza na kati. Ah bon? Neti Bercy donc ba côté mususu pena so kangi misu. Oka neti alinga koma neti ba nga buaka ba biloko na buaka kala neti na ba kibuisa pimpa. En tout cas, tout ça na biso bien. Bango bazolo ba de gauche à l'ouest, nord sud. Bon. Donc eza ba biloko moko boye. Ezala déjà. Mais komi to azoye kolana kokoma. Bon, kokoma c'est trop dire. Na ko pesende ba point. Combien? Na ko pese ba point akoza akoma pe na ba 8,5. Ah, osopani hein. Na sopana 8,5. Oui, akoma. Donc keba o remplacer. Te ko remplacer ba remplacer mutu te. Ba remplacer jamais mutu. Ye moko de la forêt le bango ke photocopie eza original te kana clic. Bill poum abimiao. Bon. Donc photocopie eza original te. Sikonga na kamera, yo ebike mamsolo barapena o sentir minage. Bana la samba ba kipakote ba kipenga ndenge netika basalo mabe omone batunso so alongwe boye alobi lo mususu bana la samba balandie babandie mabanga yo eloko wana kolinga ngote ba biloko wana ba agression ba biloko mabe wana c'est ça tozo boya
ba biloko wana tozoboya beta moninga na ndenge ya animation beta na ndenge ya esprit ya ndenge ndule me koya na ndenge ya nini te omoni makambo utoleka entre biso na Congo Brazzaville ozomona ke wana ezaki makambo misi bandeko na biso par force mais sikoyo ekomi na ndenge mpena sikoyo ya jeu lisano ya ndembo omoni te sikoyo vérité monani ke mokolo nani leki nani verset la plus courte oyo kaka Jésus plaira mais sikoyo Brazza plaira donc Brazza eleli parce que basakanaka te nayise bango moni kolanda ngo te koma lokwa masolo ya Bible te po soko tcheke David abetaka Goliath Brazza eza mboka moke ekobeta Goliath mboka monene te koya nango lelo te wana eza makambo ya Bible po batielaka nga mpe David ke Bill Clinton Goliath roi David amoke oyebi ete roi David eswaka yo mpe bafrape oyo azwaka mbango ya bandaka wana na miracle wana ayaka boye na bamfuengi me gauche menga frappe wana beta ya Babiloni na beta ba ale tata jigi simi beko aboti libanda tofandi na tongo papa kotina si tu fais les bada on va te faire est-ce kini bakosa kango te oyo eza 7e leçon papa na bima na Bible tetika eza ba idéologie na nga omoni ke eza masolo ya Bible te na beta David na ndenge pena ya normal soko bokena na ndenge ya Bible ke Congo loko leza moke eza David RDC eza Goliath papa koya na monde lelo te beta David mais Bill sikoyo kombo album na yo prononce ngo na yo moko Stroboscopie te ozela on a combien de jours pour kanango te Stroboscopie papa omoni premier ali ezaki bato musu ba monaka makambo to salaka on dirait tokina ko logotango nzoka to logotango te est-ce qu'il y a peine à dictionnaire mwana ezali stroboscopie eza éclairage définition nango pena c'est une illusion d'effet d'optique donc papi mboma abanda webisanga lobi wana master na yo ando webisanga lobi ke Bill Clinton yo ba mayele oyo ozwela ngo wapi ngai seke te ngapena na musique congolaise na za savant. Ah bon? Savant pena la musique congolaise. Donc, ma solo na lobaka, ezate ke na lokotarango, eza rappelé moko. Tu mona que société na biso munene neti ba bra Congo. Et puis sa confiance na Bill Clinton, bagage. Mais yo sans bra Congo mata, au lali. Et puis loba pe que président Jibem Piana sans système na bango yepe matro. Le bapé de la forêt, sans braliment, matro. Yonan. Kasi yo lobi bongo. Yo lobi bongo. Kobo sanate na zappé na ba partenaire mususu à part Bra Congo. Mais ce que yo mabe na yo c'est que lingara te batu misuba na Bra Congo. Webi yelo wana artiste be ba se plaignant nango. Ngana olingate est-ce que société zanga? Mais oza influent kuna ozo bisa mutu keneti mutu wana ya kuti. Na webisa nani? Lokwa ba yo kilaka yo. Na webisa nani te batu musuba o salaire. Batumsuba salaire société wana Bra Congo ezali ya Bill Clinton te ezali tata mwasi ya Bill Clinton te ezali ba partenaire nenge tozole la mikolo ke ba chinois ba uti na mboka ba yepo na ko investir na mboka ezape lokola batu na biso ya ba belge ba ye na mboka ba français ba ye société na c'est pour monsieur Castel papa monsieur Castel azalaka te faut ça na bagage. Faut appeler artiste moko na mutu oyo ke go vanda pendant peut-être 40 minutes ozo dialoguer na mundele ba artiste musu ba na capacité wana te aucun ba ko signer au contrat ndenge nini kombo no kuto yebi ko komate kombo na yo oyebi ko koma yango te mais ba ko signer au contrat ndenge nini yo ba yebisa ko ndenge wa ke mutu moya ki kuna yebi ko koma kombo nete mais ça là ba bref voilà ba artiste ba yako ko lobe belé au PC ba exercice wana au mona ki okatana ozomona ti omona nga nazo kende musika eza po bagage eza mais siko Bill ba série moko ba comparer on a Jesak siko omona na ndenge nini bon on eza ba concurrence moko banal eza ba concurrence moko oyo eza na sens te ah bon oui eza na sens te eza lokola ya lokola ndenge nini ye peso azaki na sponsor lero tamususu azaka soki oyo bible c'est quel verbe ça c'est quel verbe on emploie on a quel temps Soki. Donc, verbe soki. Soki. Tant soki.
Tamini. Oh. Na tamoko soki passé soki na évité soki nini. Soki. Oh. Soki déjà Bill Clinton a fait pratiquement 10 ans à la Bra Congo. Maintenant nous allons fêter pour ça. Même comme ça, ça un peu bien. Bon, ça y est, moi featuring. Non, rien à disconvient, papa. Bill Clinton. On a recépé la nango makasi aye kutu donc eza ko mon mécano. Mon di braza mekaki. Ba mécanique na nenga terrain. Wana la bien. O ka bina ba ke braza ba mona ke ngo nzeta mine o sakana nango. Bon. O mona bina mokolongo bina ke no ebimi libanda. Siko, est-ce que nako ponelo quelques featuring? Quelques yo ponela nga. Na ponelo. Na juna mumbafu. Wana kutunde wana le parrain na benga le parrain na recépela makasi po Decibel Bill Juna na Tutu Kaluji mon premier bon wana kutuna kolela ngo sous danger po affrontement na ngana ye esilakate esilate na Jantamissine lissimo te Jantamissine déjà tout stop oui mais batimi ba bakate ke Jantamissine abandana na maison mère oh ngala sako na ko lobelo ba vérité mususu mais muko mususu Jantamissine to bandaka na maison mère. Ah bon? Mais les rois de la forêt habités Foka Bill. Oh. Vous avez boza nazomona bino neti boza na ba caché neti ndenge moko. Bon. Ya ba ité Janta Boaka. Bon. Janta mbala moko papa chéri akanga pe masolo libela. Donc komona caché wana. Kaka ya Bill Clinton wana ezaka pe pas Jantamissine. Yango monaka avanda lelo pa JB mutu akolongola ka ye azati. Indéboulonnable. Et pas JB Jantamissine wana. Pona susu nani? Brigade Sarbati. Sarbati yenda zwa chance à travailler na ngati. Sinote? Ya yaka na sima ngana sina kendaka. Sinote? Mais mukoleza. Et bon, Bercy Mwana déjà aza pa ya ndete olo lelo ibenge coaché. Bon. Oh, wera akoma ibenge. Oh, viona muta coacha biso. Viona coacha biso penga. Mais siko yo oboya featuring ndenge ni expliquer ngana. Te na boya te na sina lobango mettre fois na ko boya la vie likambote za bana la samba ba regretta mais Bill vraiment toza oluka pena yemba awa na vie na ye. Par signe de reconnaissance, Bima, à comment à l'art, à comment prêtre, les jeunes millionnaires, grâce à Wirason. Mais qu'est-ce qui a fait que Okima pena offre on a? Ça Okima te mais ça tous en moi deux chemins différents. Mon il faut qu'on respecte. Il y a des sponsors. Il y a des sponsors. Il y a des makambo. Il y a des fanatiques d'abord. Yo qui nega sponsor. Mais pour yo mingi sponsor. Mais sponsor aza iloko moko vetala. Omoni neti ba Barcelone, neti ba Real de Madrid. Ba robeta ba lete sur sponsor azate. Faut sponsor na bango Nike, asa na bango ba Botin, asa na bango ba Varese, yem ta sponsoriser ba match. So vous êtes artiste sans sponsor, tu es mort. Tu es carrément mort. Faut ça la makasi un jour sponsor ya ko joyo. Ata ya mai azoyo. Nga à part Bra Congo, nazana ba cool. Nazana ba énergie, nazana biloko belé, nazana ba momo na kolo bango ate. Nga una kanisa yeza pona mangambwa. Nazana ba momo ba biloko belé. Ya di chocho ndengo senga kofia ne pesa biente. Kanisa ko senga epewe. Kuna na ngena sala ngo aboleya. Ndenge na Brazzaville na Angola balobaka. Aboleya. Donc il y a Ophélie. Okay. Mais le problème c'est que mundele ya mandefu a pembe. Mais c'est Castel abi non. Oh, pas maintenant. Na évité sur vous comprendre. Abi pas maintenant. Donc papa nanga, si on a déjà dans l'inzaka quelque part, faut ça la mutu moko zo raisonner. Ouais. Vous ate ou sala makam moko boye, ba moni ke obetaka na vita, lobi ba moko la muki okomi na nini. Et pourtant, pasteur moko na assinessé au contrat, yo la muki na tongo, pou, okomi déjà na mazembe. Non, ils arrêtent. Au longue renaissance, mbala moko kaka boye, te za bongo te. Faut so ozana ba clause, ba contrat. Il faut respecter Ango jusqu'à son délai. Dès que le bon ça va, na s'envoler dans de mes propres ailes. Bill aurait pété un rotanga. Rotanga quoi? Bible, livre. Nga za technocrate. Élection. Technocrate, eza ndeti gouvernement na biso eza gouvernement ya ba technocrate. Ba to mayele. Donc nga za muntu mayele. Est-ce que yo tanga pena ozu pena o livre bo bandi? Mais non, autant parce que je sais compter, je sais lire et écrire.
nga nayebi biloko wana tant na ozwa ba contrat, j'ai fait 10 ans à la Bra Congo parce que nayebi je sais lire et écrire papa. Mais c'est quoi yo nangana yeba Arafat nga na zo fuite mo ba bisinga ke DJ Arafat to ko sa ba succès lelo monde entier oyo azaro ya so bino boke Côte d'Ivoire a oza bino na hôtel arrivera yo a mona rapena Bill Clinton idole na ngai. Mais ekamisa nga mutu akoma na succès ndenge wana na libanda koleka na yo ata featuring apambo saka na ete te en tout cas Willy Kayembe na kosala ne featuring parce que na talaki ye andimaki bien ezaka ke mutu avoué que eloko tina osala ngo boye na landa mutu tel eloko wana ezaka regret na nga na kati ya Congo ezaka na ba petit musu omona boyi ne gondima azopola me boyi azopola me bazondima te mais le problème c'est que DJ Arafat nandimaki mais kolobate ke lelo ceux qui par exemple MG30 ou bien Cindy abimi akomi kosala succès ya lelo c'est ka leki maman Biliabel boyo zoeka moi mukia lelo mais na minute ça comme grand akomi grand mais à l'équipe ba grand te ne tu as l'équité akolekanga jamais parce que source na ye ezayo ezanga yozo buleka basera za zero na ba hotel ba course sokotali nzembo moko asali mikolo yo abandi pena na samo mawe masa donc azo s'inspirer nga na za père des inspirations azo s'inspirer kaka et pas Bill Clinton siko ba créer zora ouais nga et c'est que source ça et pas mère et pas ba koko déjà na koli pas koko nanga pe soki na ke na village na bino fona luka source ya village yo boka na Kikongo te na boka na ba Kikongo na boka na ba Kikongo ba yeke mpeveke lubaki mono seki mwendi sakanda kumvata mabundi mafioto kainzutu kiyundu yindi kidi ewe tukalanga mono kwenwe ya ona ba Kongo mususu do awona milinga donc eza yeki mpeveke lubaki mono seki mwendi sakanda kumvata donc mwana moko azokende kumhata eza lokwa na zamba azokende luka na zamba oyo ndasalaki yango mpona biloko na biso ya skole kwa asala yango mpona yo kutu mingi kaka kuna te mais eza yango papa eza yango nayebi yo soki côté kuna pe eloko te donc c'est que bavie na biso pe baza te faux sponsor aza mais Bill Clinton pour mieux vivre comme toi et être bien habillé donc on va n'a peine pas parler bien rouler bakar ko changer tout moment boy ce qu'il faut pe ça conseil un artiste moko tala ko moko angia sala pe mamlo yo ko ebiseni na ko ebisa ye respect d'abord na musala na ye azo sala azwango lokola gagne-pain azwango te lokola po ba animateur musu ba yaka po ba mbrier po mo na maison mère tant musu to bandaki to yaki na beat to sala musala pour lobby koma neti to mona ba vie Gabriel Chabani autaki place moko azokende na ba innovation le nataki na télévision ayi na car moko boye voiture électronique bon non e bangisinga bon eta mona courant voiture électrique bon donc e bangisinga makasi ozomona donc omona mingi ba balanda biso senti que moto alinga ka po ya ko concurrencer Bill bakata na baleka bon bakata na baleka ti lelo mona Bill Clinton naza parce que j'aime d'abord mon travail et en plus na tie sérieux na musalango pe na juma yele na ngao ya nchiki na code 6 ko na animation yango moni que Bill Clinton a des maisons c'est le premier animateur au Congo à sala makambo wana mais na maison mère quand même il a un compte bancaire élevé na maison mère wana zaki après OK parce que na maison mère paye ça maison mère payer avant yo hein tété et tu ba héritier na maison mère héritier na kusepela zwa na kusepela zwa olobi na kusepela héritier azwa asazwa te na zuite na zuite biso zaka na maison yo la na TV ta lobi ana parler apeya ko to boko somba parler so somba parler moko avanga mais le Bill Clinton a combien de maisons ape na succès ko le ka ba leader misusu succès za eloko moko eutaka pa nzambe soka pesi yo mikolo na mais mikolo apesi yango pa Fabregas Amado nani a lobi olanda yango siko apesi yango bazaki bango nyonso ba jeune ba héritier ba Fabregas mais abwaki yango pa Fabregas bo olande pa ya brigade olandi te
pas brigade, bon, brigade, il y a bien, mais il y a Mado de l'équipe. Il y a Mado, il y a une structure, il y a un minitage, il y a un moquet, il y a un trace TV, donc il y a un propre. Bon, il y a brigade, il y a bien. Mais, quand il y a héritier, il y a un biso. Bon, na yebite, na no pas benganga te ke bill yaka benanda kunanga boy, mais nga héritier ça nanda kunanga, ayebi ba parler nanga, ayebi place ni ba parler nanga za même bana kin, so tuni bill azaka wapi, bill atonganda ku wapi, ba olakisa yo. Ezate makambo asomanda ko me ezaka wapi ndako wangu. Mutu ayebi yango azate. Na bandale ezali. Na mona ngote? Ozomona. Donc moi j'ai construit banda na Kayas, ti na 3e niveau. Vous êtes un sponsor? Na mimosa. Te kolobana sponsor, te sponsor yo mona pas sponsor azo tongelanga. Ba musu sponsor akabela bango ya okabela. Bon, Nga banana brakongo na kabela nganda kote na somba banda kunanga. Et en plus j'échange de voiture chaque année. Brakongo sombela nga mutuka te. Ba musu to mona ka primis akomi kombo apesi mutuka. siko na bi makambo na pe ya ke yo zo tambola zu ba vite okitisi ba toi vraiment okiti. Mais na kisango pona lakisa bango ke mutu ezo boma yo za leader vo kitisa yo tika yo kana ebisa emo yango ba oloba ke no osala ki muluba eza bien muluba kasi ta ba ba ke Dieu et muluba ba to basiliki. Oh Oui, parce que nzamba lobi ke l'or et les diamants m'appartiennent. Na éviter sozo comprendre. Diamant, cuivre, makamutu eza pananga. Yo sambelanga, kumisanga nzambe na yo, nde na kopesa yo. Donc Dieu même il est d'abord vantard. Bon. Alors c'est inventé na makambo ke non, yende mukolo masolo. Bon. Papa nga za mukonzi animation, na na masolo na nga na maboko. Na lobelango te. Na zwa zéro. Sengo Kodi Bende. Piné Adrien. Danger. Chers téléspectateurs, nous allons encore une fois adoucir moi du solo Nabiso avec une chanson. 50 à l'air na kenu na 200. Mademoiselle Bélé. Danger. Nous nous retrouvons tout à l'heure et nous dédions cette très belle chanson à Kyle Inga, le Copperfield d'Afrique, jour J-. Jour J-. Tozo lo bango peto koncho lo bango Patrick Boyon Zetambila. Kasavube Koyate, Atamuke Koyate. Nous remercions encore une fois de plus celui qu'on appelle de tous les jours, de tous les temps, Willy Moucheni 00243. Nous remercions l'honorable Serge Kaembe. Nous profitons encore une fois de plus pour remercier toutes ces personnes qui sont fidèles, comme Roger Mata, 10 ans de pouvoir, le grand producteur, très fort, en séjour en Europe, au Sega 4 jours, et voilà, tu es revenu hier, la victoire au RDC est gagnée. Merci beaucoup d'être là à Kinshasa. Nous remercions celui qu'on appelle Simeon Musindondo, l'architecte très intelligent qui retourne à Kinshasa ce soir, ainsi que Gel qui quitte à Gel Center. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Bill Clinton, cette très belle chanson. Nous la dédions encore une fois de plus à celui qu'on appelle Mon Désir Bat, le plaisir du désir, qui nous suit en direct de Brazzaville. Encore une fois de plus, salutations à toi. Merci à Charlie Mboshana, honorable, qui est en train de nous suivre. Il a un petit corps, mais avec un grand esprit, il faut le dire toujours. Honorable Charlie Mboshana, merci beaucoup. Nous disons merci à Dr Jeff Letetanjadi, don des dieux. Bon retour à Kinshasa. À Dr Jeff Letetanjadi, don des dieux, toujours en train de partager avec ce frère, Patrick Boyon Jetambila. Merci encore une fois à Maître Bienvenu Faso ainsi que Maître Christian Ankara qui sont en train de nous suivre maintenant. Je le dis que la boutique Création passe au solde. Bino batubolinga ba veste, ba chemise, surtout ba robe. Faites un tour à Kitambo magasin de na lati boyo kuta kaka boy mobimba na Création. Juste en face, il y a Bisigo Basoraba, taxi à cimetière. Donc bon monde na Kitambo magasin. Merci beaucoup. Sokoti Okoti Otunika Jules Moucheche. Voilà. Nous avons Bill Clinton sur ce plateau. Monseigneur Dangwe. Nangina eba bino pe ba artiste beaucoup pia na ba site ke otali pena clip a muninga bolobi site oyo na ko sala pe awa e koma pe si e koma soko sepel nango soko luli yango neti ne tozaka na ba mboka mususu ya étranger au mona bo muta sai clip na Tour Eiffel amoni ke clip na nga pe fona ke sala na Tour Eiffel na moni na clip na ebimi kitoko neti tour autant na salaki omoni yango nzeta mino na salaki yango na place de la République eza na France place oyo Paris Saint-Germain
basaka bilo na bango ya ba entraînement donc ezaka ba site muso mona eza kitoko mona moto amoni ke oui faut na landa site wana ndeti nga bato balanda ba site nanga trop balanda ba site trop neti ta on salaki mukusa mukongo aya kokwe chiri manyoko mapondu na sango na pagode présidentielle ok na Ntsele kuna place oyo fait Mobutu abanda ofeka voilà ba mitindo na abandonné boye voilà na chaka kiti moko wana na fandi nazoyemba makambo eboma kindule makambo andeko ya naloba na yekutu alingi te po azali ndeko ya mais après na yeko mona pe batu musuba yeko landa na moni héritier alandi akesala nzemu ne pe agima lela wana gie nani ninga et ça li bien oui mais on sentit que ngana découvrir ba site donc pour na yo muto découvrir ya landi oui bongo ta site ya kaile inga wana eza place au brigade pasali ngam tunake oui place à mabanga wana na mabanga wana ngam tunamemaki maison o ya picture na Kintsuka eza grotte moko ya libulu moko ya libanga ezaka na se na memaka bango kuna na bibona na posa na sala nzembo ya kaile inga awa na libulu oyo maintenant na sala ka ibima bien ngomoni lelo pe ba musicien muso akia tele mpe na libulu wana asala kaka ndenge Bill Clinton na sala donc eza mabete eza na ngaka mais faut qu'on dise Bill Clinton, on peut dire que Ozana a un complexe à supériorité. Tu crois arriver alors que tu as encore du temps, ton talent et qu'on permettre que moi c'est la suprématie. Dans les cas bas niveau. C'est la suprématie. Mais on a manager tes points. Moi j'ai plus de 20 managers. Hey. Oui. Moi je te dis franchement la vérité. Ouais, puis. Dans a plus de 20 managers, bamsou bazana ba Canada, bamsou bazana ba na France, bamsou bazana ba Belgique. Yo géré ba onde. Ngana géré ba ngote makambo ko makana ba système. Neti mikolo elegate. Tiozo ke Goma wana manager kaka. Bon Goma eza pona paix. Omoni bisofo mingi paix. Zomona même bande ko na biso Braza, et sali bien que biso to gagner pour kimia ils entre biso na bango. Vous comprendre. So landi bien même gouverneur de la ville Mikolo yo paix na ba place tout côté nyonso fo pezala. Na moni ba marche salami même na ba Kasai na ba Lubumbashi. Yango zo mona ngape na zo kende côté ya Goma, ba Beni, Butembo, Bukavu. Na kende place ba pesanga kombo Mufalme wa Kamituga. Pona paix, pona ko beta po kimia ezala toujours. Donc biso to lingi ga paix. Mais c'est quoi fitiri mo sagina fereboy. Et les gars, on dirait do ibetaka na TV les soloté betaka te l'autre. Ah bon, ils a bongo et là on subo ça na mo tout temps mususu suivi na ngoza bienté. Vraiment et là auto déplorer mingi za ba producteur. Tino lobi ke ba ndenge ni ba DJ Arafat wana balanda biloko yo sala mais comment bango bazotala bango chaque jour. Les a problème il y a ndenge pe ya structure ya musique eza na mboka na bango biso awa ba sokoda banini ezaki na ba pokoso oyo azwi mbongo mususu aba azwi mbongo atie na poche na ye mbongo ba musicien ya liango bon omona mais pourtant na ba mboka wana ezaki mbongo ya batu pesa mbongo ya batu oyo ya bili ya nani bo pesi yebi nga combien eza na sokoda yebi combien de nzembo nga na sala binisa na mboka net babilo no il y a maison mère wana déclarer peut si na bandi ba générique à maison mère intervention rapide solo la bien Kibwisa Pimpa Teresa Mine Alakelele tala babilo ko bandi ozo batindika lokito bamudinda babiloko wana tout mais je suis un milliardaire oui mais je m'arrête là na loba que je suis un millionnaire na kipa ka bambongo ba sokodate mais un jour bon ba obeta na ngo Bill pena bien sultane ko mbongo sokoda. Mais Bill, publicité mo saliboye, ochebana na kati? Oui. Oko mo chabana na TV. Ngamu papa, o mo isko na lobi o ngamu tunasala ki boye, ba ko lobo Bill azolo bagara yi. Mais nzambe pe lo baka c'est moi. Na moni o la kisi pe parler, ochebana na TV ngana bi mais Bill, c'est fini ça. Mais quand je suis rentré de l'Europe, na bandi o sala makambo ba publicité ba to ba bi oh non. Bill Clinton a artiste à publicité. Bon. Mais le lo saï, bah comment on bengue président ya bato théâtre nyos. Pour nani? Pour na ba publicité. Atali ke na rolia na bana ngai. Atie bana na ye. A commis danger le lo pour la publicité. Comment ban combien?
Pour Yoban officiellement. Mais pourquoi Yogo tanga, ce n'est pas bon. Oh, est dérangé. Nana bana, moi au na libumu. Limité. Oh, Bill Clinton. Pourquoi na libumu ya mystique. Et puis, la femme légitime. La femme légitime. Non, moi je cache pas. Tant que ben on ça conseil na animateur moko. Ils a conseil on a ça bango faut bazala bien structuré. Baza pe na ba famille. Tant que osala musala zo ngo gagne pe na yo. Zala pena ke non abimara awa porte na nga yango yo ezati ko lala ka pa ba master après aucun concert ou bien aucun répétition aussi d'ici ozongi pa ba master te zongo pena gagne pain musala na yo ozana mwasi na yo parce que mutu ba pesa ke valeur so na mwasi d'abord net na ba bra Congo wana so za homme moko za marié te jamais ba fait sous contrat oh ba otala o za pigeon voyageur to ko pese mbuba boyoki bo azali na Yougoslavie. Vous comprenez? Bon. Donc il faut un structuré, marié, le pété non pena le boko. Et ça c'est que le pété na yo, c'est comme une mise au bateau au bombi. Bon. Jamais faut ça mutumogo pena donc na ba animateur tout. Faut pas l'andra exemple à Bill Clinton. Bon. Faut pas l'andra exemple à Bill Clinton, il y a un des souka pena ya ba histoire. C'est quoi toujours c'est la yo JDT ferré c'est le ça quand même quelque chose à concert les albums et ça bien makasi. Non, le temps viendra. Parce que yo chakal yo mto banda ba trouble déjà na marqué kuna oya awa o signer contrat na yo zuba mbongo na yo allez donc yo soki pe o solika na ferré na JDT na sele au moins que et ça la paix moi tout ça la boule moko parce que moni ngana ça vraiment congolais à solo. Ngai même mindele ba senganga ba binanga Bill, est-ce que tu peux pas devenir belge? Oh oui, nga minda koma na Belgique mondela yo tunanga Bill, mais pourquoi tu deviens pas belge? Faut à la belge. Nga bi non, je suis congolais. Naza mutu moko na linga ba respecter nga. Jante ke na ke telemanga na mulongo bo pona zela ba carte ba récépissé. Ya ba récépissé. Te biloko wana te. Nga ba ki naza congolais quand je pars en Europe ou bien na kena ba Amérique, on sentir mondele d'abord azo respecter yo. On sentir que l'immigration va au sali papa les cas donc na linga tena na double nationalité te ya on a baike na ba master te bino lokwa bozi la mikanda botikala ngana keki sasa j'ai pas travaillé mais na yo okuta bino kaka toujours ceux qui s'émission ana mais na quelques ba question ma miko c'est couleur préférée nani couleur préférée te douana obeti mabe. Couleur préféré nanga ils appellent blanc. Blanc. Fruit préféré. Fruit préféré. Ils a banane. La banane. Balongola poso balia. Ils a banane. Banane ils a bna ils a fruit pena so chango na munoko yoki ki o fruit. Mon plat préféré. Ah, te na zaki na plat préféré kala mais lokwa na bali mutete la na kota na ba mbisi ya mai ba makemba donc ba biloko mo na plat préféré te. Pona zoa ba belubu mususu. Il y a mystique. Bill Ozara Brital? Non, Naza Brital, mais Naza, comment on appelle ça? Naza, Namutumoko, Naza. Impulsif? Non. Moana. Nagoye le Moana joue Moussous. Yo Zara, yo, sobe sobocopie. Mais bon, Naza m'a stroboscopie. Ah! Oui. On peut se battre le prince, Nzem, mon album? Bon, on a vu ça, on a reçu un plaisir. Pour pas jouer quand même Babiloko. Moi bambongo parce que banzembo wana ba tamusu boko yemba mutu moko apesio pe mbongo mobo esungio na makambo. D'accord. Merci beaucoup Bill Clinton. Regret na on a animateur à Leleuzen. Bon, regret nanga makasi na animateur ezaka ke ndenge animation ezalaki liboso ndenge eza lelo te. Ndenge eza lelo te donc moi ba insanité mike ebandaki kokota pona ko déstabiliser. Ozomona ba ivoirien bazoyemba ba insanité te mais bazoyemba biloko moko boye ezozwa nango ya biso siko ba kweyaki na moi jemora mabe mais na moni quand même photo zong sa bango ka to redresser bango quelques points na ceux qui ça on a quelques points na ba générique ya waze quoi donc tous les génériques sont bons ba générique nyonso eza bien mais toujours le basiko na ndenge ya professionnalisme na ndenge ya timing ngana sepele na Yamado pona nini Yamado eza na timing moko eza muke mascara eza moke pe eza na ba forme moko
ils ont représenté musique na biso même libanda tant on tala ki coupe d'Afrique mon nzembo na biso wana et ça à 3 minutes 50 donc Yamado ça dit 4 minutes 20 donc ils en a professionnalisme mon nakati. Merci beaucoup. Mais nous se bêti bien ba générique tout ils à la maison mère ils à la na butali ku tout ko simba na ya papa chéri ça fait bien Nathalie ba bilo tu es en bien talipé mais bipé na ne bimité le 5 mars hein banda obo Muchiribara venanga Muchiribara wana tala ngo na canal sat OK mais kala mingi te le 5 bazozwa banda obotama aussi omona pourquoi vanda na batu te pona nini abebisa réputation ya banyama pourquoi vanda na batu te même soso kutu hermo za ote ba soso bazaka na lupango na biso bafanda onia ukuta za nia unia mamo bato be bakaza ndoki mais na banda ku musomo na bana denia una bango mais pourquoi do azaka kaka avanda kate do yé abebisa réputation. Bill Clinton, nous remercions encore une fois de plus Mamina ya Pamuteba. Donc kuna kotambinza na pese bino mbote Mamina ya pa Mathieu Muteba. Merci Ndebo Landabiso. Nous remercions, nous saluons toute la famille rapidement. Nous disons merci à maman Laurent Kinzomba. Nous remercions aussi toutes ces personnes qui nous suivent de partout, Kinshasa, Brazzaville et ailleurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bill Toka Bonawana, merci beaucoup d'être passé, merci d'accepter notre préoccupation. Mais bafunda komingi balobi lingi bilamba ba chinois trop. Moi ba chinois, ba tu bazo trahir. Ba chinois wana ba batu mo balingi biso trop. Balingi biso trop. Ngana beta kana utako beta ketcha yuji ama moto na leka na pas confrère na onati lokole. Na pesa ki devoir moto mo ti lokusuko na na ngote. Sommet en commun. Tout ça on a papa chéri gareza dans les 2000 et quelques euros. Et amké. Fala ta. Mais ça ketch na 2000 euros. Moto muso balata ba ketch ba $20. Mais ketch comme na ba au-delà ba 2000 euros. Papa, il faut ça na mbika na mutu pour mbika lui. Ba 2000 euros on eza fond ya mutu musu so bandi commerce. Bon. Mais ngana bebisi on a ketch. Bon. Donc na pesi aval surtout na batu o tout ça on a deux personnes ketch wana ngana papa chéri za ketch a uji ama moto mais siko on a betio o mona te oni o eza Versace original soko tani na ba clip musu pe ba sali na ba clip mais za na dimanche on a bona betela ulika mbetu mais on a ba chinois papa so incriminer ba chinois te ce sont des gens o ba lingi biso mingi même ba parler du peuple wana ba chinois ba japonais ba nani ba sala musala mboko so mutala telo kwa Chine eza mabete ngana yaki na ketch ya jama moto na sina pesi aval na batutu bakenda ba Chine batu kwa ba Nixon boutique batu na biso banani ba Gibo Kopolo banani ba salisa ngopo bana king balata. Merci beaucoup. Merci Bill. Merci beaucoup d'être passé. On se sépare par là. On se sépare mais papa Didier Ngando. Oh. Nega bakaele inga ko perfil bazalaka siko mutu moko bimi Didier Ngando le pétrolier. Bon. Ah té papa nanga. Attends après-midi ozolia mo mbuba pona hit. Oyebite. Azal. Anangola Didier Ngando le pétrolier. Za musika. No. Musika. Ah musika? Ah ouais. Angolais boya kutu mo musika te. Ye joli malanda. Oyebite na sala kati. Bokutana na ye na rond-point. Bokutana bo mbwengi. Oleli. Donc Didier Ngando le pétrolier mikolo mais na bosanité ba ope ba banda na Angola batuloko ba mbuta mbwini ba koko ya lunda batuloko la ba commandant Tirbo na Angola batuloko ba Omar Wenze ba Desika Bushkor ba betu kangama toksamade suna dollar a na bosanité Cardozo mamba wankena ba koko dikoko mosquée batuna biso bureau tout ba Audrich Beya Joli Malanda Papi le Prince, Alino le Bogar, Ale Kalonga Kamba, Iber Kuka, Air Force One. Donc, batuna biso sentir, na bosanité Bilele, Bestino Bilele, en direct ya Bangola. Merci. Tout na artiste et tout. Artiste congolais tout, Tokomi 2015. En tout cas, maturité. Ya artiste échangé moi mouké, Talanenge Léopard, à Salibiso, exploit. Moni mboka na biso ba ndimaka penate. Neti mbokani azaki mutu moko négligé bato abetaka te abetaka zo beta pena neti azo beta te
Merci beaucoup à Bill Clinton. Nous disons merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Encore une fois de plus, il est à Kinshasa. Lui, il s'appelle, encore une fois de plus, Dr Jeff Letetanjadi, don des dieux. Merci à toi. Nous disons merci à Roger Mata, 10 ans de pouvoir, qui n'a fait que 5 jours. Après un bref séjour en Europe, il est à Kinshasa depuis hier soir. Merci à Madame Judith. Nous disons merci à Simeon Moussindondo, l'architecte intelligent, hyper intelligent, qui arrive déjà ce soir à Kinshasa. Nous disons encore une fois merci à Jal Kikita, Jal Center, qui a totalisé 1 semaine et 1 jour ici à Kinshasa. Nous disons encore une fois merci à Kailo Inga, le Copperfield d'Afrique, que je n'ai pas eu au téléphone depuis 2 jours parce qu'il s'est déplacé pour quelque part. La canne en direct comme ça. Merci à Isaac Maï, qui a vu le père, a vu le fils, nous avons reçu Bill Clinton. Oh, il y en a une chose. Communiqué, on a Francis Bokungu. Bon. Azan Angola. Donc, Moutunabiso Isebola, to PC suspension. Oh. Francis Bokungu, au Mikolo, Chafon et Nasomba Parabino. Bon. Atindele Ngambongo, Isebola, Azumbongo, Alian. Donc, to PC suspension, Peto Kangisae. Oh, Tikaboy, Azara Moana, Yobil. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. La quinoiserie avec Yannick Poitiers, c'est pour bientôt. Disons merci à Papi Mandeke Mopao, merci à Maurice Gigondou, merci à Jules Yatoutou, merci à Charlie Mankassi, à Pile Petit, à Joey Bagato. Merci encore une fois de plus à toutes ces personnes qui nous suivent de partout, Kinshasa, Brazzaville et ailleurs. En rediffusion à minuit 30 et le lundi déjà à 13h30. Yamina Yapa, Mathieu Mouteba. Côté on n'a pas de problème. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons à la prochaine. Au revoir. N'oubliez pas que Bakanza ka Fomuteti. Longange Katela Bakanza ka Katula s'appelle même Bakanza Kata Mire. Double grosse caisse. Mis soit docteur et soit malédiction T. Oh, ils ont battu mon colo. Allez, rythmique. Et si on te demandait la caisse claire? Chef Sokoto ni Mukati. Ale na makuta bazola mae. Bazola mabodoli ae. Makitoke azobwaka e. Azobwaka bodoli na e.
na paquet Tigo Bonana, petit zande na téléphone. Pour activer paquet na ya Tigo Bonana, bêta, étoile, 20, 20, étoile, 50, 45, dièse, ok, Péozoa, 10 minutes pour nous benga ba réseau nyonso, 10 mégabytes pour nous se connecter na internet, pour nous se pelana ba master. Oui, à paquet, 45 unités à Pamba, pour nous mokolo mobimba. Wake up na Tigo, ba vrai paquet ya Bonana. Souriez, vous avez Tigo. Branchez. Roulez. C'est l'avenir, la voiture électrique, sans émission de gaz. Rechargeable, surtout économique. Avec 10 000 francs congolais seulement, roulez pendant un mois. La voiture électrique, soyons écolo et économes. Congo Electric Motors, les futurs est entre vos mains. Tous les cas. Music is back. El Rey Mago. Chabani record Gabi Chabani.